je ne veux pas que porte-parole Azala Mbemba, Azala Katumbi, Azala Fayulu, parce que à travers Batoyo, trouble et Rokotakaka. Déjà, je vous ai dit qu'il voit ta Steve, il dit, Biso Toboyi porte-parole Azala. Déjà, aujourd'hui, pendant que Matoussewel n'a pas encore enterré son épouse, pendant qu'il a une douleur, Gilet est fongé. Oza koyemba oza koseka oza koloba botala émission wana komona ke moninga na ye oyo azalaki na mawa alingi aloba mwa eloko ye azokata ekata po ye aloba afinga so balobi soki atie loboko kovoyage ozokende na poto crise ese koti na poto ozokende osala nini. Samuel Matu bakata nde kombo na katikati kombo na ye Samuel Matu Monda. Le temps est venu où Dieu restaure sa divinité parmi nous. Nous ne pouvons pas marcher selon le modèle des autres. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango et agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza en Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Merci Mingi Lelo, mon collègue samedi. Bon week-end partout où vous vous trouvez. Beaucoup de bonnes choses. Vous qui allez en excursion, soyez accompagnés par l'esprit de nos ancêtres et de Dieu afin que rien ne vous arrive de mal. Biso awana Kinshasa, il pleut. C'est un très bon signe. Pendant que Nababisika nous avons été bénis. Et nous sommes bénis. Et c'est très important. Maintenant, ici, na vidéo na sala qui ya nani akoki kozala porte-parole ya opposition oyo na intitulaki que bitumba entre Mbemba na Katumbi et bandi sikoyo namonaki ba mususu bakomeli ngamba moko ba réaction positive mususu négative mingi na répondra ka bato négatif pour que pas qu'on va comprendre pourquoi on a dit ça. Je sais que les gens disent ne fais pas attention à ceux qui t'injurient et tout le reste. Injure na kunati. Mais l'andengo mutoza koloba, il faut qu'on remette sur le rail à comprendre les nezawana. Surtout il y a oyo na ba commentaire à liboso comme la kinga ke nazali fanatique et tribaliste. Ndenge na tanga ki se sanga Lokondo, Mbemba, Katumbi, Muzitu, Fayulu, ya moninga tribaliste. Na éviter ce qui terme siko ba congolais va utiliser comme nini, je ne sais pas. Si j'ai essayé d'éliminer les autres pour arriver à Delis et Sanga, peut-être les sika ya zolo belangai tribaliste. On dirait à yebi tribu nangai. Mawa ebele. Mawa. J'ai toujours dit aux gens je suis de l'Empire Luba. L'Empire Luba est munene. Et bandi katanga nyonso wana de Kasai et kita na Zambie et keiti Zimbabwe et Afrique du Sud
empire lubezaka munene. Il faut Congolais tozonga na niveau oya ko retourner biloko ndenge ezalaki que oyo mindele yaki ko tracé. J'avais expliqué même l'autre fois dans le lobby, tala ndenge bandundu ezaki grand bandundu. Ah bakati pour poser problème. Ongana za mutu ya mai ndombe. Ongana za mutu ya kwango. Division yango ane bandi. Nous devons raisonner en termes que je suis né Congo, partout où se trouve le né Congo, en Angola, à Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, tout ça, naza né Congo. C'est ce que nous devons avoir dans la tête. Tout le bandenge nini. Pourquoi les Noirs sont très résistants? Balinga ko umela trou na makambo ya mabe, azo umela kuna. Je pourrais vous dire que nous les Noirs, nous imitons ce qui est sale chez les Blancs, nous le faisons avec empressement. Naïbsa mutumoko. Pona nini ozo sala boye. Oh non, omoni mi kutu na mindele salaka. Ye donc akoko zalate na référence ya ye moko epai ya bakoko ndenge bazalati ye moko. Ye kaka mundele salaki. Na lobi o imiter mundele na buzoba ya Saint Valentin. Mais imiter pe soin oyo c'est pas mindele là tozo lembana. Voilà pourquoi j'en appelle à Gentini Ngobila. Botika système ya PPRD. Bolongoli biloko na kanivo etikali na barabara pe etikali. Vous le nom qui zongisi. Wana za kini bopeto te. Bo déplacer chef de l'état na bandal aye ko inaugurer kini bopeto. Mais to moni ke etikali ka kini poubelle. Bisika bolongola ki to bopeto bo longola ka nzela ba paya balekelaka. Biloko ebele bolongoli eza na balabala bozoko ko bimisango te. Il faut que ça na système ya bolongoli bana moko bizu yango baravin za ebele ba ko boaka. Le même système. Lokolo toyoka ki ba soupçon ba tozolo ba o ba benga ki Gentini Ngobila ba gangele na FCC que pour la nini ozo sala kini bopeto po baya ko seka biso ke totika ki yango la saleté ko sala ngote. Les gens risquent de dire que c'est vrai Gentini. Il risque de dire que c'est vrai parce que biloko nyoso no tiki yango libanda e kozonga na Kangi chapitre 1. Pourquoi je ne veux pas que porte-parole Azala Mbemba, Azala Katumbi, Azala Fayulu? Parce que à travers Batoyo, trouble et kokota kaka. Déjà, je vous ai dit qu'il voit ta Steve, il dit Biso Toboyi porte-parole Azala. Déjà. Et ici, tout se voilé te. Na Congo Tolingi, ba farswana, kolobaka ba lukutawana, kolunga kolakisa que toza ba sage moko boye, pototika mabe poulet. Moi, je ne suis pas là-dedans. Awa ekozala bitumba entre sud-est na ouest, na nord-ouest. Mbemba za ko représenter Équateur, Bandundu, Ba Congo na parti ya Kisangani. Katumbi ezali est mobimba na sud oyo ya Katanga. Il est préférable de trouver quelqu'un du centre. Aza la porte-parole. Pour Katumbi akolingate ke Mbemba za likolo na ye. Mbemba akolingate aza likolo na ye. Muzitu ça n'ira pas. Ça au moins je suis clair. Quand il y a Muzitu, Fayulu, Bakivuata, Bani, Bango Bati Balobi Toza Nakati Biloko Anate. Donc Banilongoli déjà. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on a forcé que non, il faut toponape Muzitu Azalawana alors que Balongwe, Bango Moko. Loko de Tikali deux camps Oyo. Soit c'est Sanga, à Tikali porte-parole, je sais ce que j'ai dit. So bobo c'est Sanga, vous avez Franck Diongo, Azala. Le Kondo, Aza bien, mais Aza na FCC Bandeko. J'étais en train de vous dire que Basala et Babétis et Belé à l'Ouakate, ni lié na FCC na Zoé Baté, d'où Moutou Yaboye. Sauf à commis, Kuna, à Koki Kozana Bolingo, à FCC, mais tout en étant porte-parole, ça n'ira pas. Or, le chef de l'État, Félix Alobi, il faut opposition pour contrôler le pouvoir. Or, ceux qui vous disent que pro-pouvoir,
akotikala jamais ko contrôler pouvoir wana. Nde tango to éliminer le Congo pour deux raisons. Aza ya FCC za na pouvoir na UNC na UDPS. Soki tolingi lisusu tolongwa na makambo ya Sesanga na Franck Diongo, on peut voir Jean-Claude Vouemba aza la porte-parole. Mais bao ya minene mutu moko te akota na kati, ça n'ira pas. Lokolo bozomona kaka que tozoloba eza plaisir na binote. Botia bango entre mi bare moko bomona suite. Bande konanga na zongi na dossier moko pona kolakisa bino que Congolais makambo to komo sala. Non, Dieu regrette parfois. Au mona bakoma na Bible quelque part que Dieu se repent d'avoir créé l'homme sur la terre. Par moment, n'amène pas à Dieu de regretter d'avoir créé le Congolais. Nalandaki jina et fonge. Na frère moko basali émission mobimba. Pona kofinga matu Samuel. Quand je vous dis que l'église est arrivée foko kanga, na lobaka buzobate. Jina efongi. Quel que soit oyebaki ata mabe moko boizaki na matu Samuel. Ko bungisa mwasi. Shoko oyo ye matu Samuel azanango. Yo ko zo courage te, ozo guitare ozo yemba ozo finga matu Samuel. Non, tu m'as étonné, petit frère. Tu m'as étonné énormément. On dirait Sengu. Ba chrétien ngo yo arrivé na d'habiter boandengeni. Et puis bobandi ko faire circuler le kouta sur Matou Samuel. Et moi si amine a ukufisi basi boye na boye. Sikonga na lingi na lo bande vérité. Na église na bino a réveillé. Pona linga akutu ezala te na linga kufa. Potina na bino ezati. A part ko zombongo abatu ko finga na koloba buzoba bo sambwisa ki maki kalambaya bo sambwisi mbiye awa bo sambwisi ya koma tina niveau koloba soko za na relation na ba congolais ko évoluer te bo fingi eli susu et vous dites que vous avez le Saint-Esprit et vous dites que vous avez un vrai Dieu que les autres n'ont pas. Vous avez un vrai Dieu, vous pensez à ça. Mais moi, si à Liboso ya Matou Samuel, Mama Chichi, Matou. Samuel Matou, bakatande kombo na katikati, kombo na Samuel Matou mona. Muntandu munderi. Lokola defa o Matou mona, eza ba kombo ya ngamu na bango. Matou Samuel tango abalaki Chichi. Baboti na ebana. Mama Chichi ya Matou Samuel akomaki période moko azobela. Baye koyebisa ye na membre ya famille que tolingi topesa yo kisi ya bokoko oyo kobaka ekosalisa yo. Mais maintenant maman ayebisaki Matou Samuel te. Asalaki confiance à la famille. Mais abosanaki que famille, belle famille Matou Samuel, les aki kolinga Matou Samuel était. Les aki kolinga libala wana te problème ezaki na kati. Mais bango na kati ya nkolo lokola mwasi ya Matou Samuel mama Kondo Chichi, azaki muto mabondeli makasi, bazalaki ko tenir grâce à la prière. Mais tango ba ko pesa ye biloko akobaka ya bokoko jour moko akota na douche Matou Samuel abanga que moi c'est koko na douche boye ndenge ni azobela fongola na fongola te nini oyo bona boye sima aye koyeba que moi ça zaki ko utiliser produit na lui mais ngana mobali na yo tu ne pouvais pas utiliser ça me le dire habite ça le kamote oyo kisi ya bokoko nde ko sala ko bikisa ngai bien et ça là que soit na zalaki nango bien te
Na négligence au salama qui pendant toute cette période et c'est là que maladie ya maman et mataki makasi ba tension ndenge za ko essayer na makamutu et compliqué qui vit ya maman. Samuel ali a été tango siko bazo kende na maman et pas ya Olangi na hôpital ya Olangi là où on traitait d'une manière spirituelle et consort et zalaki déjà trop tard. Maman Titi asi abelaki maladie et c'est eliaki yemingi ndaye kokufa. Matou Sawela pleurait comme un bébé. Pourquoi? Tango azolela na kamwa ka période maman anazokufanga na yebi nazaraki côté azo mais bato bazo seka bazo le bazui. C'est triste d'avoir des gens comme peuple sur cette terre. Moi c'est du boito ya maman ya papa Matou Samuel akufi bazolo ba azui. Baloba makambo ebele. Donc awa na Kinshasa liwa ya malongeza kaka ya yo moko ya moninga isaka ka explication. Et même maman moi si Matou Samuel ya liboso tango azolinga akufa abenga ka bana na nyo sosolola kana bango. Bandiko na ngai Matou Samuel aye ko fanda ba récupérer ka ye na passer mukuna ba elendisi ye ba encadrer ye ba salisi ye aye ko zwa makasi abange zongeli musala na ye mutu nyonso azalaka na défaut ata oyo ozoko koma ba remarque oza kofinga wana vina yo toyebi yango te. Ozikidar ozoyemba ozoseka pendant que Matou Samuel n'a pas encore enterré son épouse, pendant qu'il a une douleur, gilet fongué. Ozako yemba ozako seka, ozako loba. Bota la émission on a komona que moninga na ye oyazalaki na mawa alinga loba mwa eloko yazo kata po ye aloba afinga. Papa soki Matou Samuel azaki na kisi na ye nde ali mwasi na ye. Yo italio na nini? Ozako roboza pasteur oza mosali ya Nzambe. Na landaka lisusu émission na ye esiko lobi na kobeta ko fiba mbata na kosala un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui rassemble. C'est quelqu'un qui quand il parle, il donne la paix. Mais ce que vous faites une église à réveil, vous devez disparaître. Après Mikolo Koya, Matou Samuel bakutani na kapi, abali kapi. Na ningina fungola bino maele moko quelque part. C'est vrai que Samuel est salaki mabe mususu oyo biso tokoza la ba témoin te. Na moni mama kapi kokufa, mbala moko boke ko bimisa ba image. Bozala ka pena pudeur ya makambo bosala, bozala ka pena soni, bozala ka pena bomoto. Bobimisi ba image ya mama kapi tango ayaki na ndako na bango na mbinza na pigeon. Azo loba matubima na ndako kangami na mwasi kuna azo ganga azo loba pona nini bosala kindenge wana. Vous devriez analyser. Mama kapi azaki munene bato ya minene makati bazaka na problème ya santé. O etala ka ba crise cardiaque, o etala ka ba diabète, o etala ka ba hypertension. Bobo sana yango te. Akoza na ba glycémie et c'est mati. Et puis, il y a qui de temps en temps. Mais, nini est intéressant à nazo fongola wana. Et ça y a que mama kapina kanda nde alobaki makambo ezalaki vrai te. O Matou Samuel akenda ka cimetière ala la kakuna asala kapo asala banzembo kanda ya komona mobali a trahir bolingo na ye. Mais vous ne faites pas voir l'image. Oyo mama kapi azo reconnaître que ça là qu'il faut alobaki mabe pona kanda. Wana bozola kisate. Bozola kisaka katango azo ganga Matou Samuel bima boye. Aki abengi presse. Erreur ya Mowei kapi ezaki ya kobenga presse ko bimisa makambo ya libala libanda bakokaki ko traiter yango na se pe ko zwa solution. Akokaki ko sala mobulu sans que ba filmer. Avant biloko ko filmer zo ampleur, ye mama kapi asalaka yango avant. Siko na sa koloba.
Batu nyonso ennemi oyo bainaka mato Samuel. Tango bamonaki image wana. Est-ce que bakokaki te kokota sikoyo na kati? Ba oyo bainaki mama Kapi parce que c'était une belle femme, une femme battante, une femme qui sait chercher. Bateli ndenge batongi na mbale ndako kitoko, les jaloux existent même dans la famille. Na tango to déclara biloko aboye, okomona milimo oyo nyonso abandoki, ekokota eya koboma mwasi, mais bakopesa kaka raison que alobaka que Samuel azalaka na kisi, ba bwakeli sikoma to Samuel dossier. Soki tozalaka na miso akomona musika, tokoya ko découvrir que liwa ya mama euti na Samuel te, euti na maloba ya bimisaki ba exploiter ngo na batumabe. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Laissez Matou Samuel tranquille. Il ne mange pas chez vous. Il ne dort pas chez vous. Bolei sakayete. Botikaye tranquille. Toi na maloba mabe Congo. Toi na buzoba ibele Congo. Toi na bilobela moko ça fait très mal. Boyebi kaka kofinga biloko pe bofinga kabima na kamunoko na bilo ya saleté. Au lieu d'être rassemblés pour na consoler Matou Samuel, mais bino comme nzembe bozana lukuta makasi oyo mwasi ya misato oyo mwasi ya mine kutu balobaki boye tango akusala boye na boye kutu nde kopesa boye non. Matou Samuel, tellement oui, c'est une grande épreuve qui te touche. Pense à Dieu le Créateur. Revois cette vie-là. Lutter. Kotanga lisusu biloko anate bazokoma ya kofinga finga yo. Ngai na yembaka lokola binote. Naza ya église à réveiller. Je vous observe de loin. Le kinanga o comprendre bisika bozali nini bosala kanakati. Batu nyonso yo bacha mu Congo nzambe ya bakoko ba osala boy. Ça ne peut pas aller. Na lobakango chaque jour avec insistance, ça n'ira pas. Que vous le vouliez ou pas. Le temps est venu où Dieu restaure sa divinité parmi nous. Nous ne pouvons pas marcher selon le modèle des autres. Le monde est foutu aujourd'hui à cause des enfants de Jacob. Belgique, France, États-Unis, regardez ce qui se passe. Les enfants de Jacob ont amené l'homosexualité. Les enfants de Jacob ont amené le lesbianisme. Les enfants de Jacob ont créé ce qu'on appelle des rebelles qui tuent. Les enfants de Jacob, comme leur père, ils volent jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique est pillée et volée par les enfants de Jacob. Oyo bozako kumisa na Bible na église. Oh le Dieu de Jacob, Israël, bango de boasala mabenyo sur le monde. Et je vous dis que c'est eux aujourd'hui avec l'Israël. Rappelez-vous, je vous ai dit que bazozo ba réfugié moko boye ba outa Israël, ba ya na RDC. Bon, ba ko sote ba mboka nyonso, ba Arabie Saoudite, ba Égypte, ba France eza ba Allemagne pembeni wana, ba ya na RDC. Les enfants de Jacob, ba ya ko détruire biso de l'intérieur. Nous sommes les descendants de Kamites. Le mal qu'on nous avait fait, qui continue à se faire, est pérennisé par nous-mêmes. J'arrête par là. Oh, il y a un amateur qui yoka yoka. Talatan, observer l'église de Sika Kendaka. Naningi na tchera bino image boyebi déjà pour boyeba aventure l'église de réveil. Bazolo ba to sala miracle.
boye pour eloko bozolanda kaka miracle so balobi soki atie loboko voyager ozokende na poto crise de ce côté na poto ozokende osala nini facilité au lieu de travailler d'avancer d'aller vers l'avant nous voulons la facilité tolanda image oyo après bokota na ndako bodiscuter soki église du réveil faut tikala to ekufa Papa, maman, ofandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesa sango ya agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numero oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza en Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakape fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.